Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. Mutu akoki kokosa batu mbala zomi kasi akomekaka jamais kokosa conscience na ye ndenge bakulutu baloba biso nyonso toyebi ndenge Moïse Katumbi akembaka awa pona kozonga République démocratique du Congo bakangela ye ba frontière na Kasumba Lesa tangu abandaka kotente kozonga makolo après exil na ye alela partout lokola bébé. Nous sommes sans oublier que ezali grâce ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tangu azwaka pouvoir nde Moïse Katumbi azongaka avec dignité pe akota par la grande porte na République démocratique du Congo. Je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Azongela bafaire akoma kosala ba aller-retour partout alingi avec liberté nyonso azwa ba ministre na gouvernement grâce à Félix Tshisekedi kasitala lelo oyo kokamwa akoma ko traiter Félix Tshisekedi na bandenge nyonso akoma ko combattre gratuitement avec ba propos ya diabolisation. Je sais pas si peut-être ils ont acheté ce pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ce pays, on croit que tout est permis. Trop c'est trop et il y a un temps pour tout. Tala toyebi ba stratégie ebele oyo munguna Paul Kagame pe Rwanda bazali ko utiliser pona ko déstabiliser Congo à travers ba disciples na ye. Pouvoir ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali pouvoir euti na Nzambe. Lelo oyo ba Congolais bazali ko sila na est mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali ko bunda ye moko pona kozongisa kimia pe tovanda à l'aise to récupérer intégrité ya territoire kasi batu bazali wana kaka pona ko combattre ye inutilement. Dieu voit tout. Que l'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie.